Sali na balandi nyonso ya Adasa Temo TV na pesi bino bokamata babeze na bino. Lelo toye susu na sujet ya sila. Mais franchement Babaku loko ezokamusa ngai. Naza desi makasi to telema pona mams na biso. To telema pona mama Rosa na biso. To telema pona Beckham na biso. To telema pona mams na biso, pona nyonso na biso. Parce que batu baza na degré ya kimotema mabe pona mams na niveau moko impossible. Ndeti biso deja Babaku ki to boy kotanga kombo batu. Po to boy ko fula bino na ba émission na biso to ko fula mutu lisusu te. To ko pesa lisu mutu succès te. Mutu ko zwa su succès pona SBT. Mais lelo so to yene loko moko ezo ningisa YouTube. Problème ya Babaku ya bino eza nini na sila. Babaku mams aza na danger. Babaku c'est urgent, venez mams aza na danger. Parce que eza ya kokama mutasali bino eloko te bolingi ete. Jeune fille wana ya Niantaba. Marraine ya SB atinda ke aya kofinga SB à tout moment. Marraine ya SB azotinda batu bayaka kofinga SB à tout moment. Yango sila, comme je te dis suivant, tolingaka o makasi nga na vanda ta mukolo moko tende na zabwe Adasa sila bengi nga tindelinga mbongo to apesinge loko pa pona na nde na yaka ko défendre ye. Mais ça juste que na lingaka star nanga. Yango na yaka ko défendre ye pona zo mona injustice o bazo commettre pas sila et salama nanu te. Pourquoi ba comédienne basé belé bolinka ko bundisa mams? Pona nini mams sala bino nini o bolinko bundisa kaya à tout moment. Bande konanga bozalaka na minimum ya respect na batu. Yo fi wana Nianta bokenda bakinga kati kuna marani ya SB azokende ko futa o ba $100 ba $50 po oya ko finga kasila. Si la zokanisa que peut-être que azwaki marraine wana po aya asunga shani na ya za marraine na shani na nzoka nde mobomi ya za marraine metanga komo mona ke shani asile komo pesa makambu koleka shani na ye yango wana komo kotinda o nga na za family bota o nga na za nani ba yaka ba finga kasila. Alors après bino boya koyebisa biso ke biso Babaku ki toza respecté tala niveau moi so Niantaba fia Niantaba abenga Babaku ki baza respecté et pourtant que yonde mutoza respecté. Ale omoni na yo pesi la o yo pesi mboto o lo bano pe na mona ki sila na pesa ki mboto ya buda kinga mais yo finga kasila na teva po ki yo pesi mboto monda la kiso ki aza star na yo. Si la za star yango le kecho ayeba ki alobi nzambe na bango bokomi susu ke si la tinda ki le kecho ya koloba tinda kete mais le kecho ye moko ayebi le pourquoi atiaki si la nzambe na bango parce que ayebi yo fi Niantaba oyo olingi kotika kombo asila na munoko na ote pona nini. Marraine asila azotinda kayo marraine ya chaîne ya SB azotinda koya kofinga sila. Est-ce que biso Babaku ki toyaka kofinga marraine ya SB toyaka te tol et en plus biso nyonso Babaku ki turo yo totelemi déjà na loba ki trop c'est trop totelemi muto akofinga mams biso pe tokoya tokolobela ye toyaka kosala ba analyse na biso Babaku ki toza bato a respect tofinga ka mutu te toyaka kosala ba analyse na biso malamu. Mais botika kombo asila na ba bêtise na biso yo za marraine biso tolinga ki lokola marraine mais comme ozwa batu fia Niantaba oyo afinga ka SB yo déjà mutu ano finga ki omonyo suso pesi mboto poani to boyi na mams na biso to boyi ba mams na biso muto nyonso aza hypocrite alongwa pembeni ya mams po biso tolingi problème na bino te soi-disant marraine na chaîne obi ke yo za mutema mabe marraine oza mutema mabe makasi si la zana tante afuta batu baya bozwela sila ba prophétie bosalela sila ba click na bino abondoki po bolia ye yango nazoyoka mawa Babaku ki prier po na sila bo prier po bo prier ka po na sila zana ba komba moko oye moko aza inconsciente azoye bate kende na vandi na ngabo na kipana nga makamba mutu te mais ezana mutu kuna azofuta mbongo pa ba filo kwa ya ba Niantaba azofuta ba mama prophétesse baya ka ba lobelanga makambo sila inconsciente
ayebe eloko te babakuki botelema bosambelaka mpo na mams na biso mpo makambo tozomona yango susu ekomi anormal fi oyo aniantaba oyo azoleka awa na image oyo amoni mamsi aye mpo na apesa mamsi mbote mamsi abude ya boyi mpo ye aleka na tv afingaka mams par rapport ke marraine ya SB aya kotintaka ye afinga mams. Donc toboyi na mams na biso mutu nyonso akolinga te star na ye aya baba finga ye ba dénigrer ya kolinga ngote et en plus pe azoya koloba ke babakuki baza respecté biso toyaka to manke mutu te na ba video na ba émission na nga nyonso na tikala ko finga mutu te natikala te siko babakuki bozokenda kotala bemission ya basi lokola boye basuki ya banianta bo bafingaka sila olebo yaka bosabone na bachaîne na biso tokumisaka sila toloba abola mwa sila bozokenda kovanda na bachaîne na bato bafingaka sila baignoraka sila babakuku lelo na ye kolobela bino malembe parce que je suis très déçu. Botelema boya to soutenir mams na biso parce que aza na danger o eza sou o ekomi anormal mutu lokola fi o ya nianta ba même ngana leke na kitoko avanja bandi ko finga sila sali eloko te ale yo muto finga na TV débat evandi wana yo muto finga na TV oleki sou na émission oleki bandoke ne soit pomoni ozo pese mbote za en sensité marraine na SB to boyo lokola marraine na SB bo s'abonner massivement na chaîne na bino Adasate Mo TV.